vie nzala na biso to kanisa to aussi sango na ba vie nzala na biso ko bonga non toza la rappel na kibomoto moko tant to sala makambu to ba que toza na ba parents toza na bana toza na bandeko eza na bato ba respectaka biso eza pe na bato ba contacter sur biso et ça la passe au mona bazo dénigrer ndeko na yo parce que yo au permettre toi tu te sens en l'aise au moni que yo gagner match na salibre non yeba ke tant to bamba libanga loboko ezongaka ezo sala soni des fois combien de bato ba benga ya ko sala émission ya ko sala bo na mona telo ko loba te po na ota de sika to wuti biso to biso na babino auto badi théâtre to abana mikie to kola na théâtre oyo ngana lobango théâtre eza deuxième famille nanga po lelo so na zwili kambu na vanda ye mona che téléphone nanga na bengi luzolo ndeni position parce que c'est la famille mais lelo komi mutu na mutu aza un problème azoko ko partager ngona ndeconnecté parce que azo ebate est-ce que réellement aza ndekonanga po lelo na koki na ye na beteli adali solo après un mois après 2 semaines makambo ana nyonso comme étalé na réseaux sociaux c'est que plus grave tozo toucher voir même ba famille na biso ba parents na biso batinda biso to sala théâtre te to kota théâtre na ba volonté na biso la plupart ba kota théâtre ba parents ba boya ezala ba guerre pour ba sala théâtre ba ndima yango après ba moni ke mwana telemi bon batika ye mais lelo oyo ba parents ba komi kozwa ba raison pourquoi ba pekisa biso misalana parce que to komi ko fingisa bango lelo omona bazui mama ya Hans Luzolo ba étalé na réseaux sociaux bazui mama ya Ada ba étalé na réseaux sociaux qu'est-ce que la pauvre dame wana vient faire na makam na bino ya buzoba tango bokenda ko sa ba bêtise na bino na ba théâtre batu wana bazala raté ba yebi obokenda ko tambola te ba yebi banzela boleka te mais sikoyo pourquoi na barando na bino faut bokota ba pauvre famille ce qui est plus grave même na bana o baza ba innocent bana o photo protéger bana na biso ba komi ba exposer na réseaux sociaux ba parents na biso pona ba makamu na biso nyonso wana moi je ne condamne pas le fan nga nazo condamner biso ba artiste na biko to tika hypocrisie to za la vérité po fan naza na droit te ya koyeba vie na yo Hans Luzolo soki mutu moko ya proche na yo ayebisi yo te bato bozo comme ça ba bureau bozo comme ça ba master bato wana baza ba traître mieux vaut ozala tana mwana no lokwa bureau na yo parce que lobby kaka mutu oyo komisa ki pire petit na ngai Hans Luzolo kende zwelanga mbongo pa mutu boy kende betelanga copie boy azoyeba ba vérité na yo lobby nango akozala na facilité ya kobeta masolo na yo epa ya batu lelo oyo bozolo ba ke basi mutu bazobebisa théâtre ezaka basi te pourquoi ka basi pongana lobango neti na makambo poto ozala pena honnête to kende gauche droite te lelo koma deux camps les abakouk na ba famille libota ngai na lobango lelo bana basi wana nga na lobango so bazo subir ba pression eza parce que biso moko ba collègue na bango to tindi ba tozo tinda ba tozo tcha baninga na biso na danger ce sont nos collègues to komisi baninga na biso lokola batu moko boto ya ko diviser bango po biso to régner o mona nga na l'équipe on a fini ya mutu pona Ada oh Ada c'est ma sœur c'est mon frère plutôt Hans c'est mon frère pourquoi faut na ya na luka na diviser Ada na Hans ponga na régner non et ça l'a raté baza bandeko na biso lelo osoki ba buzobo ezo mata parce que biso ba comédien to longwe biso moko ba artiste biso skoto ko ba fan o mona artiste aleki na ye ko afinga mutu pona ndeko na ye oh mais non botika baninga parce que muko mususu boye ba dépression mutu ndebo sala na muko mutu bomona ka muninga mobe pou likambo comment raisonner ah pourquoi parce que tos amis te mamabe artiste to garder bande na biso ya ba artiste to tika ba fan ba sala makam na bango ya ba fan eza te ba koni Hans na plateau ya télévision aye ko finga mutu pona Ada mais ça ne va pas allo fato so mama nos frères tous les deux si la ndeko na biso belle vie ndeko na biso pechanga ndeko na biso parce que ndeto zaboye to se voiler te succès nini eza panier o etournaka lelo soki nzamba sali ke grâce to bénédiction mo ezala sur bandeko na biso ole biso to expose ka bango na haine to tchaka bango bazala kana barando po baninga bakutana kana ba problème lelo likola barando oyo moko akolalisa mutu na se après biso so ko regretter après biso nous parce que tant tozo finga tozo sala bo tozo sangisa te tozo diviser or diviser pour na mieux régner wana et simba te et bebisela biso musala lelo musala na biso eza sous na valeur te ba omona artiste comédien yi batama boke wana
ba respecter biso lisuté parce que ba yebi déjà que biso toza na biso ba tout monde ba mendiant likolo ya $100 na roya na leki na fingi ans likolo ya $50 na ye na fingi botika bango basa musana bango eza grâce au nzamba sali ke lelo ba film na bango ezotalema biso pe to bunda na ndenge na biso moni yango mundela leka biso mundele soki muninga atongi ye pa komo lukasa ni ye pe atonga mais biso soki muninga atongi yo zo ya sikopo obanda ko buka o muninga atongi ça veut dire quoi ezalaka te yo na loba ke toza ba hypocrite biso nyonso tozo yaka na banini ole to loba vérité lika munenge eza ba fan po ba finga biso ne topesi bango monopole wana po ngai jamais ne naza boye na ngai na ansi na ba duchesse toyebi ba makambo ebele tosala pe na ba le passé ba camarade tozala mais lelo oyo atana toswana na yo ansi combien de fois na privé combien de fois na soigne sabino est-ce que na sina zo monopole en vendre na télévision na ko loba ke yo ansi yo boye non so na problème non benga yo ansi so kozana kishata na okende loti na flat so kozana makasi obetinga so kapena za makasi na becho to bundi to sisi na iso to abana pa moko théâtre to kaboni lobi to kuta na tournage to zala ko sala ngona kala Dono papa. ezaki boye na tournage bo swani bo bundi bo silisi pe bo continuer tournage lobi na kuna bo zongani mais pourquoi lelo eza susu bongo te lelo komi nde kindoki lelo komi pena ke na capable na bomata duchesse na bomata ada po kaka ngana renyete botika ba basi abatu botika ba bibenda benda pembeni surtout bana mibali boza na mikumba kumba bozo kaka makaka mala ngwa ay mikumba kumba wana bango nde bazo bimisa ba vérité na bino bango nde bazo kenda ko bimisa la bino makambu oyo bosala ki eza bien te donc onga ngana lo bakaya ngana toza ba hypocrite te biso moko na to banda ko changer après to ke ko zongela ba fan po ba fan ba olzo kaka makambo biso to yebisa bango bisu bai na kenanga avi nzala na biso to kanisa to sisa ngona ba vinzala na biso ko bonga non tozala rappel na kibo moto moko to sala makambu to ba que toza na ba parents toza na bana toza na bandeko eza na bato ba respectaka biso eza pe na bato ba contaka sur biso eza la passe au mona bazo dénigrer ndeko na yo parce que yo au permettre toi tu te sens en l'aise au moni que yo gagner match na salibo non yeba ke tant to bamba libanga loboko ezongaka ezo sala soni de fois combien de bato ba benga ya ko sala mission ya ko sala bo na mona te loko lo batepo na ota de sika to wuti biso na babino auto badi théâtre to abana mikie to kola na théâtre oyo ngana lo bango théâtre za deuxième famille nanga po lelo so na zwi likambu na vanda yemo na che téléphone nanga na bengi luzolo ndeni position parce que c'est la famille mais lelo komi mutu na mutu aza un problème azoko ko partager ngona ndekonnecté parce que azo ebate est-ce que réellement aza ndekonanga po lelo na koki na ye na beteli adali solo après 1 mois après 2 semaines makambo ana nyon c'est comme étalé na réseaux sociaux c'est que plus grave tozo toucher voir même ba famille na biso ba parents na biso batinda biso to sala théâtre te to kota théâtre na ba volonté na biso la plupart ba kota théâtre ba parents ba boya ezala ba guerre pour ba sala théâtre ba ndima yango après ba moni ke mwana telemi bon batika ye mais lelo oyo ba parents ba komi kozwa ba raison pourquoi ba pekisa biso misalana parce que to komi ko fingisa bango lelo omona bazui mama ya Hans Luzolo ba étalé na réseaux sociaux bazui mama ya Ada ba étalé na réseaux sociaux qu'est-ce que la pauvre dame wana vient faire na makambo na bino ya buzoba tango bokenda ko sa ba bêtise na bino na ba théâtre batu wana bazala raté bayebi obokenda kotambola te bayebi banzela boleka te mais sikoyo pourquoi na barando na bino faut bokota ba pauvre famille ce qui est plus grave même na bana o baza ba innocent bana o photo protéger bana na biso ba komi ba exposer na réseaux sociaux ba parents na biso pona ba makamu na biso nyonso wana moi je ne condamne pas le fan nga nazo condamner biso ba artiste na biko to tika hypocrisie to za la vérité po fan naza na droit te ya koyeba vie na yo Hans Luzolo soki mutu moko ya proche na yo ayebisi yo te bato bozo komisaka ba bureau bozo komisaka ba master bato wana baza ba traître mieux vaut ozala tana mwana no lokwa bureau na yo parce que lobby kaka mutu oyo komisaki pire petit na ngai Hans Luzolo kende zwelanga mbongo pa mutu boye kende betelanga copie boye azoyeba ba vérité na yo lobby nango akozala na facilité ya kobeta masolo na yo epai ya batu lelo oyo bozolo bake basi mutu bazobebisa théâtre ezaka basi te pourquoi ka basi ponga na lobango neti na makambo poto ozala pena honnête to kende gauche droite te lelo koma deux camps les abakouk na ba famille libota
ngai na lobango lelo bana basi wana ngai na lobango so bazo subir ba pression eza parce que biso moko ba collègue na bango to tindi ba tozo tinda ba tozo tcha baninga na biso na danger ce sont nos collègues to komisi baninga na biso lokola batu moko boto ya ko diviser bango po biso to régner o mona ngai na l'équipe na finga mutu pona ada oh ada c'est ma sœur c'est mon frère plutôt Hans c'est mon frère pourquoi faut na ia na luka na diviser ada na Hans ponga na régner non et ça l'a raté basa bandeko na biso lelo osoki ba buzobo ezo mata parce que biso ba comédien to longwe biso moko ba artiste biso sko to kobi ba fan o mona artiste aleki na ye po afinga mutu pona ndeko na ye oh mais non botika baninga parce que muko mususu boye ba dépression mutu ko ndebo sala na muko mutu bo mona ka muninga mo pour likambo boko mo raisonner ah pourquoi parce que toza mitema mabe artiste to garder bande na biso ya ba artiste totika ba fan ba sala makam na bango ya ba fan ezate ba boni ans na plateau ya télévision aye ko finga mutu pona ada mais ça ne va pas Allo Fatou ce sont nos frères tous les deux si la ndeko na biso Belleville ndeko na biso Pechanga ndeko na biso parce que ndeto zaboye to se voiler te succès nini eza panier o etournaka lelo soki nzamba sali que grâce to bénédiction mo ezala sur bandeko na biso ole biso to expose ka bango na haine to tchaka bango bazala kana ba rando po baninga bakutana kana ba problème lelo likola ba rando oyo moko akolalisa mutu na se après biso so ko regretter après biso ça parce que tant tozo finga tozo sala bo tozo sangisa te tozo diviser or diviser pour na mieux régner wana et simba te et bebisela biso musala lelo musala biso eza suna valeur te ba mona artiste comédien yi bataba boke wana ba respecter biso isute parce que ba yebi déjà que biso toza na biso batu mo ba mondial likolo ya $100 na roya na leki na fingi ans likolo ya $50 na ye na fingi botika bango basa musala na bango eza grâce on nzamba sali ke lelo ba film na bango ezo talema biso pe to bunda na ndenge na biso moni yango mundela leka biso mundela soki muninga atongi ye pa komo lukasa na ni ye pe atonga mais biso soki muninga atongi yo zo ya siko po obanda ko buka o muninga atongi ça veut dire quoi ezala raté yo na lo ba ketoza ba hypocrite biso nyoso tozo yaka na banini ole to lo ba vérité lika munenge eza ba fan po ba finga biso ne to pesi bango monopole wana po ngai jamais ne nazabo na ngai na ans na ba dichesse to yebi ba makambe bele to sala pe na ba le passer ba camarade to zala mais lelo oyo atana to swana na yo ans combien de fois na privé combien de fois na soin sabino est-ce que na sina zo monopole on vanda na télévision na ko ba ke yo ans yo boye non so na problème non benga yo ans so ko na kishata na okendelo tina flat so ko na makasi obetinga so ko na makasi na becho to bundi to sisi na zo to abana pa moko théâtre to kaboni lobi to kuta na tournage to zara ko sala ngona kala Dona papa. les aki boye na tournage bo swani bo bundi bo silisi pe bo continuer tournage lo bien na kuna bo zongani mais pourquoi lelo eza susu bongo te lelo komi nde kindoki lelo komi pena ke na capable na bomata dichesse na bomata ada po kaka ngana renyete botika ba basi abatu botika ba bibenda benda pembeni surtout bana mibali boza na mikumba kumba bozo kaka makaka malangwa ay mikumba kumba wana bango nde bazo bimisa ba vérité na bino bango nde bazo kenda ko bimisa la bino makambu oyo bosala ki eza bien te donc onga ngana lo bakaya ngana toza ba hypocrite te biso moko na to banda ko changer après to ke ko zongela ba fan po ba fan ba olizwa ka makambo biso to yebisa bango bisu bai na kenanga
c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.